Tolobaka Est, Ouest, Nord, Sud, que Tata Nzambe a pesinga 4 coins du monde na dirigé yango. Lelo yo biso toza na passe. Est ye alobelaki eza na passe. Yango bazotinda biso mabondeli même na bandako. Bondeli zanga te, même na ndako Nzambe. Tuchaka Est na mabondeli, même ne babeko batinda biso. Mabondeli ya bangonga. Libanga moko te ekoki kotika na likolo ya banini. Biso dozo senga kimia ya mokili mobimba kimia za na biso kanisa Est ndenge pasi ezali bandeko na biso baza na mpasi mokili mobimba pe ba guerre ezali tobosa na sanga mabondeli te kimia kota mokili mobimba bapesaki na tata kimbao ezala mwasi to mobali un jeune mutu ya Kikongo abima na kati mutu ya Lingala abima na kati mutu ya Swahili pe abima kati Luba pe abima kati biso nyonso totala kuna na mozole topondela likambo ya eza koleka na mokili na biso na Est pe mokili mobimba. Sisi watoto wako tunapiga magoti na tunakunja nyuso zetu chini kwa sababu hatustahili. Acha basi Baba Mungu Bwana wetu Yesu Kristo na Baba Roho Mtakatifu pasi mokimbangu kiangani muweze kutusamehe kwa dhambi na makosa yenye tunatenda usiku kama vile mchana. Na wakati nye umetupatia upendo wako na huruma wako kwetu, acha basi utupatie woga wako Baba Mungu tupate kukuogopa kwa sababu ni mwanzo wake, na utupatie hamu ya kutafuta ufalme wako kwa sababu yote yenye nabaki utaweza kutupatia. Tunakushukuru kwa sababu umetulinda, upendo wako mkubwa kwetu unatonesha kipindi kia sai. Tunakushukuru na umetupatia muda ya kuweza kulia juu ya shida mbalimbali tunazo. Angalia katika Este watoto wako wanakufa, damu ya watoto wako inamwangika kama vile mtoni wa maji. Sisi tutakuonesha nini Papa? Ni wewe uliumba mtu kwa mfano wako. Kwa nini shetani anapenda tugandamiza na kuweza kutukamata anotage surtout ili tupate kuasi na tuweze kupotea ili tusifurahi na wewe pamoja? Baba, tunakuomba upate kutusaidia, ututilie kimya katika dunia mzima. Tupashwe kufata mapenzi yako, tushike amri, kazi na mapendo ili tupate kufurahi na wewe pamoja. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kombo misato abule Nzambe tata kolo Yesu tata molimo santo. Nzambe na biso papa kisolo ke lukelo Charles Daniel. Nzambe na biso papa de alungana kiangani Salomo. Nzambe na biso papa de angenda kuntima Joseph. Bino basatu kati na moko tata simo kimbango kiangani tata molimo santo. Tata ya mabota ya mokili mobimba pe mokonza lingomba papa totondi obotondi. Pamba te bolingono ezali monene. Obateli biso banda butu mobimba omonisaki biso tongo. Obateli biso lisusu moi mobimba papa oye kokomisa biso na ngonga oya pokwa. Lelo ezali mokolo ya mardi. Oyo tata molimo santo bwangisaka bandeli ya mokili. Na mokolo ya mardi ozalaki kokita na 16h na kati ya paradis pona kotala koko na biso mama Eve na papa Adam. Yango obongiseli biso mokolo yango po ete toyoka yo Yawe oyebisela biso mabomba mi ya likolo. Yango na tata na tina likambo munene oyo ye na kati na mokili likolo na se osalaki yango na liloba. Yo tata molimo santo obandaki kovanda na likolo elongo na batata mvala. Kasi Lucifer bino boponaki po azala mokonzi anyangela banjelu kasi ya azuli kanisi. Amoni kembo ezali na mokili nde ya tunaki pote ya kita na mokili na posa na ye ya mabe nde batindi epana tata molimo santo ya boy kokenda. Yango na nde bobwakaki awa na se tango ya kiti awa na se alobi yo tata Nzambe na likolo mokili ezali ya ye. Liloba wana o Lucifer a deklara papa kino mokolo malelo ezali kopesa biso pasi. Yango na bitumba ekoti na kati na mokili mobimba po ete ye alobi yo tata Nzambe na likolo mokili ezali ya ye. Yango na kolo Yesu asengaki yo tata molimo santo okita le 12 septembre 1887 okiti po ete oya kolongola liloba wana nde awa na kamba nde okiti elongo na Yerusalemi asika pona kobikisa mokili mobimba. Nzambe na biso mokili ezali ya yo, mabele oyo ezali ya yo. Lucifer asalaki ne ata eloko moko te kasi yo ponaki koko na biso ata na Eve bazala na mboka oyo aye kobungisa bango. Lelo pase ekoteli biso na kati na mokili mobimba. Tata molimo santo yo kitaki pote olongola bokonzi ya Satana. Yango na tata bundela biso etumba oyo na biso moko tokokoka yango te.
pamba te satana liloba wana ebebisi mokili ebebisi nzoto mpe milimo na biso identité ya bonzambe elongo papa tozali komona pasi akomisi biso bawumbu nzoto oyo osalaki mpo te esalela o papa ekomi kosalela nde satana yango wana nzambe na biso yokela biso mawa na mayema azali koleka kati na mokili yo tata Simon Kimbangu le 29 juillet 1950 na loa olobaki nga Kimbangu mwana bakongo na longi mokili kolo yesu apesi nga 4 coins du monde pe 5 continents ezali ya ngai lingomba ekotikala moko monoko ekotikala moko bokonzi na nga tata Simon Kimbangu yango nde kotambolisa mokili oyo tango ekoki papa ekeko ya mine ezali ya yo tata Molimo Santo na mayema azali koleka kuna na este papa mabele oyo ezali ya yo tike toloba mongongo na o papa otelemisa bende no mokili mobimba mozwa kimia mokili mobimba motaleli bomelese yo ovandi na mboka ya Yerusalemi papa po ete bakonzi nyonso tu ya mokili mobimba baya kofuka maliboso na yo po topesa mibeko kotambusa mokili mobimba loba kaka se liloba yoko po ete 4 coins du monde pe 5 continents papa kimeko kokota totalela kaka yo otambusa biso opesa biso mayelo ya yo ozongisa biso na identité okoko na biso adana efe bazalaki na ngone bandeli ya libela na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tokosengela kamazo mujine je benzambi tatu mujine ja mukalengo wetu Yesu Kristo mujine ja nyumumi po musambi papa Simon Kimbangu Kiangani nzambi mutamba bwanga mutambani mupuhongo nzambi munkati mwa bantu papa tufinga jitwa 53 sikidila bol bobulambwe bujuba mushinga mukol si tuibato binu mwabeo kimbra chana na papa taela buloba mushindu jibu nyunga kana jitalala ka jenaku taela ku est jitalala ka jenaku papa ku est bana beba bajikunto papa mwana mushindu jibana bashala badila ba papa kote mukwabo mama kote mukwabo famille kabe chene ba manyangana wa vita ijimika la ku est papa tufuile luse si bijibwa mibi yetu papa tufuile luse papa tubuiki jila tupeshe jitalala bulobo bushima bujibunyu akana papa jitalala ka jenaku titulomba jitalala kuji papa Simon Kimbangu Kiangani we ngujini bufu mba kufile jitalala munkachuma buloba papa menje yetu ni michima yetu tiba ipesha mubianza mwebe we ukujini chako tupeshe jitalala utufile luse kumalu 11 titenza butuku ni munya adika ya sangisha bufu mubwebe papa utufuile luse mujini jatatu jamwana ni janyuma mimpa. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, papa Simon Kimbangu Kiangani, toi qui fus, qui est et qui sera d'éternité en éternité, puisque tu es Dieu. Nous t'implorons en ce moment, car ta miséricorde, ta compassion, ton amour est si grand que nous sommes à genoux sur ton ordre divin, face tournée vers ton corps sacré, dans le mausolée, vers le corps sacré de nos papas, de maman Mouilou, papa Simon Kimbangu Kiangani. Que puissions-nous te demander en ce moment, si ce n'est que ce que toi-même tu nous recommandes de dire, c'est-à-dire d'implorer ta compassion, ta miséricorde au regard de ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelle souffrance! Depuis des dizaines d'années, cette guerre qui perdure, qui a déjà fait plus de 10 millions de victimes, qui a déjà fait 1 million de déplacés de guerre, sans compter les orphelins, les estropiés, les handicapés et les malades de toutes sortes qui sont sans traitement. Tout l'Est est jonché de cadavres. Le sang coule, des flaques d'eau partout, parsemées dans tous les coins et recoins de la République. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et pourtant, en 1921 déjà, tu avais prédit ce qui arriverait dans notre pays. En 1952, tu l'avais dit à Nonkolé que tous les 4 coins du monde t'a été donné par Jésus-Christ. Papa Simon Kimbangu Kiangani, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Des prières fusent de partout. Tes enfants pleurent. Des réunions de soulèvement à Kinshasa et partout ailleurs. Le monde est en ébullition. Papa, pardon, pardon.
Pardon, ne laisse pas couler constamment le sang de tes enfants, surtout dans ce pays sacré, dans ce pays béni que tu nous as donné comme cadeau. Papa, merci encore de dire un mot pour que tout cela s'arrête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nankumbwa tata ya mwana pe ya mpe vyanlongo. Nzambe beto papa kisolo kele lukelo. Fumweto Yesu Kristo papa dia lunga na kiangani. Tata mwanda velela nzambi papa dia ngenda kuntima. Nzambi tatu ya nlongo na nzambi mosi papa Simon Kimbangu kiangani mpe vyanlongo nsadisi. Yinki matondo betufana vutu silange. Mpamba venle mvwange. Kendange. Zolange. Wala kazi yange ya undeme kumisa beto na kilumbu ya bubu yai. Kasi tala inza. Beto lenda songa nge inza ve. Mpamba ve inza. Ya salwa kanange mosi. Enge nkutu ngeke zungana kana inza na seconde mosi. Ngeme kukana kutala inza ya mvimba. Yani ngadi ya mpemba. Yinki sorti ya convention beno salaka na yani. Ina nifana continuer kuziokuna. Kukuamisa bivangu ina yange peku nuani na ntoto yai ngenge salaka ya mekumaka asosieto ya kintuadi na nkadi ya mpemba kanati imbi ya masumu wa beto yao betume bakila bitumbo ya kuvondwa fuila beto nkenda kenda nge ya mbando kambando tadila beto na disu ya kiadi atana mpasi ina mwana nge mfumoto Yesu Kristo komunua kana dikuluzu atana mpasi ina yange nge sadilaka mvula 30 na pelezo kutibulwa kana dibulu ya maza mungwa mpasi ya bankaka beto nge fuila beto nkenda papa Simon Kimbangu ngeke na boloko kasi ndangu babeleje bakuzaka lomba seku na bana nge samuna ntino baovu andaka ya kukangama nge mosi ya kukangama menge kwenda kakangulani bubu ya itata Simon Kimbangu yake kita samu batanto nge bakufu ansoni na nkumbwa tata ya mwana pe ya mpe vyanlo munazola kongese ye mwana mwanda velela luidi bisambu vyokele kala beno ba masemeto lutuwa lwatutanena lwatusweka kuna champeta mienu lwamanisa mvita mona bikonko ya bianza kangwa nzami wakembela ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wasidetu ye untwadi ya mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelevu seye mwane mwanda velela amen. Oyo tolobi lelo tosali lelo biso tolingi RDC kimia libela bongo be bongo te